Sango ya mawa, sango ya pasi, likambu oyo, esalemeli ndeko na biso, eza vraiment likambu moko epesi pasi bandeko na ngai. Aza mwana oyo, abotami na Angola, aza jeune fille oyo, abotami na Angola, aza angolaise, mais avivra ka vi na ye na poto. Donc, avivra na poto, abala na poto, abota na poto. Alors boyoka likambu oyo ekomeli ndeko oyo po akendaki kaka kotala papa na ye na Angola. Boyoka lisolo oyo eza vraiment pasi makasi ezopesa biso batu mususu ba leçon. Ndeko oyo akendaki kaka kotala papa na ye alors abungisi molimo na ye. Boyoka likambu nini ekomelaki ndeko na biso. Mbote na balandi nyonso ya Irsil Botelwa TV, mbote na bandeko nyonso o balingara biso. Mbote na batu nyonso o balandaka biso. Alors quand tolobaka, si vous êtes nouveau, so ezambalano ya liboso, o tomber na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o partager, o liker et o sala malamu mingi. Donc o s'abonner, o partager, o tieba j'aime na yo et ko sala malamu mingi. Bandeko to sala attention na ba camarades, to sala attention na ba famille. En tout cas, monde eza lisusu malamu te. Monde ya lelo eza lisusu malamu te. Monde esi ebeba nango bandaka la bandeko nanga. Mwana mwasi oyo kombo na ye Kyoka Lempa. Donc eza kombo ya bangole. Bangole bazaka na ba kombo moko ya bango moko. Donc kombo na ye eza Kyoka Lempa. Mwana mwasi oyo azalaki kovanda na poto. Azaki kovanda liboso na Angola, abotami na Angola, aza angolaise, papa na ye aza mutangola, mama na ye aza mutangola, donc ba boti mwana mwasi o na Angola. Alors aza mutu moko asalaka ba miziki na ye, abetama ba miziki na ye, ba zouk, ba miziki ka ndenge ezalaka. Kaka na ndenga ba miziki na ye abundani na ye malembe ti aye kokende poto. Alobina kende poto, so na komi na poto nde na kobanda ko débrouiller ba miziki nanga po na Angola e bandaki lisuko pesa penza te. Ndeko na biso obozo mona o ndeko mwasi na komba Kyoka abundi vi na ye. Abundaki vraiment abundi aye ko kende poto bandeko na ngai. Ndeko tango akei poto kandenge zalaka na poto kuna pe tango akomi kande toyebi biso nyonso ke batu msusu bazalaka na Afrique bakasaka na poto mbongo ekweyaka ya kokweya. Bandeko na biso ebelo bazalaka na Afrique bakasa lokwa na poto donc mbongo eutaka likola nzete ebambani na se ekweyi. Or eza na poto eza na kin partout mbongo balukaka yango. Ndeko na biso tango akei ya kanisa kisoka kei mbala moko osaba miziki na ye ekopesa mbala moko. Alors tango akei azaki obligé o banda ko luka azaki obligé o banda ko luka nanu musala ndeko aye ko luka musala ndeko aye ko bunda vraiment makasi abundi kota ba miziki na ye abundi azui musala comme musala na ye akomi ko se retrouver. Après ndeko na biso obozo mona o aye ko continuer ba miziki na ye na poto kuna a continuer ki ba miziki boyebi ka bino moko soki muta uti Afrique ake directement na poto en tout cas ezaka facile nanu te. Bato ba mesana ki na ye abandaki ba miziki ne na Angola ko beta mwa ba concert na ye ba mesana ki na ye déjà. Alors na poto tango akei esenga ki abanda lisusu ba relation esenga ki abanda ko luka ba relation po ayeba na kite. Ndeko nanga bandi ko bunda ndeko bozo mona bundaki aye ko zo ba relation aye ko créer ba relation na ya bien akomi ko se retrouver na vie. Nzamba lala kate nzamba ye ko pesa ndeko o mobali bandeko na ngai histoire o eza triste histoire moko pasi. Ndeko yo aye ko zo mobali azui mobali aye ko bota mwana. Aboti mwana bandeko mwana mwasi o auti ko bota mwana na ye azana nu bebe mwana na ye azana nu mukolo te mwana azana ye mukie donc mwana vraiment aza mukie bandeko nanga avandi abokoli pe mwana bandi pe maternité sisi maternité koti wale
ti abota ki bongo ndeko na biso azo continuer kaka koluka mbongo na ye azo continuer musala na ye boyebi na poto ndenge ezalaka so oza na koboti konja 3 mois esili ale banda oke musala ndeko na biso azongaki musala azo continuer makambu na ye azo continuer kotala bana ye nini koke musala na ye atiki mobali na ye nda talaka mwana ka ndenge ezalaka na poto bokosa mwana mobali bokutanaka te na tongo mwasi ake musala tango mwasi azoya na poko atika na mwana mobali ake musala butu bandeko na ngai chose grave boyoka bandeko likambo apasi eza nini mwana mwasi oyo amoni kete natika fami na nga kala natika papa na nga kala ifonaki kotala papa na ngai azaki na mama te akufela mama depuis longtemps ayoki papa na ya komi ko raisonner il faut kana ke kotala papa mobala ebisi te okoke kotala papa sima zelana nuto bunda nanu mwana azamukie mwana mwaso pa yokaka mobali te ayoki na ye bandeko na ngai mwana mwaso avandi na ye 2 mois avandi na ye 3e mois baye kobenga ye ke papa na bango aza gravement malade yango bandeko nanga msusu oboza na poto bandeko nanga ezala kate so papa zobela il faut kita kini o kita na pema ya papa te ezaka te ka comme papa na biso azobela comme balobi nanga papa zobela il faut na kende kini kokende kini to kokende fona kita Afrique ko kita Afrique ezaka nango mabete tuna d'abord volonté nzambe eza nango epa na bino moko to boyi na biso te mais il faut yeba tango tika Afrique kalokenda mutu na mutu bato nyonso mitema échange bandeko nanga olingo voyager olingo sala voyage tuna volonté nzambe est-ce que nzambe na koyoko voyager na lingi na sala voyage nzambe nanga orienté nga nzambe nanga bongisa nzela nanga nzambe lakisa nga so voyage nazo sala eza yanga to yanga te bandeko nanga famille ya mwana mwasi o babengi ye balobi ke papa na bino awa mwaye te tinda mbongo ba traiter papa ya lobi te na kotinda mbongo papa siko te ngai moko nazo ya komona papa nazaki na ba projet nanga na ya mais na bomaki na cancelaki ba projet nanga na bombaki comme papa santé za bien te esengi ngai moko na ya mbangu kotala papa mobali na ye apekisi ye ayebisi mwana aza mwana ya mukie okotikelanga mwana mukie mwana amelaka mabele okokata mwana mabele kaka pokende kaka kuna na Afrique kotala papa na bino mwasa bandi kotombokela mobala botola mobale compréhension alobi ke te il faut na ke kotala papa nanga wana za papa nanga papa nanga za maladi peut-être soka moni présence nanga papa nanga kobika papa nanga boyebi bino moko biso basi tozaka soki si okangami na likambo mobali akokite mobali alobi ok problème eza te kende kotala papa bandi kobongisa voyage ya mbangu abisi mobali na ye na osalaka 1 semaine na koya abandi kobongisa pe na Angola kuna na ba connaissance na ye bengi abeta concert bandeko nanga bolanda likambo yo abengi ekipi na ye na Angola kuna o atika kala o nazoya mendenge ezabwe nazoya nde nazokoma boy il faut samedi to beta concert talaka na beta concert kala il faut na beta concert mobali alebisi ye mama yo ozokende kaka awa ozokende Afrique kaka awa papa na waza maladi okomi lisusu beta concert c'est que yo kendeli concert okendeli papa maladi te mwana mwasi alobi te il faut na kende mukola voyage ekokaka te ekoki bandeko mwana mwasi oyo akei Angola a voyage atiki mwana ya bebe atiki na mobali na ye akei Angola ake kokutana na papa na ye akutani na papa na ye akutani pe na bakamaradi na ye bayambi ye mwana mwasi oyo akomaki Angola jeudi akomi Angola jeudi akutani na papa na ye bayambi ye vendredi na butu fala beta concert samedi vendredi na butu mwa mwasi afungola valise na ye amoni eloko mo ya mystique na kati ya valise na ye eloko o mystique na kati ya valise na nga boye ndeni nga te na tiango amoni eloko moko ya mabe na kati ya valise na ye ebangisi ye
Vie de prière moins. Amoni ke eloko ebangisi ye alobi te. Na voyager na valise ote. Comme eloko oyo ebangisi nga na ozonga na valise ote. Sika na luka valise mususu na zo valise nanga ona bwaka ngo mbala moko. Comment eloko eko se retrouver na kati ya valise nanga. Akei pe na ba camarade na ye bake kotika etina wenze. Na ngola na bango kuna asombi valise asika bandeko bolanda lisolo. Botia ba j'aime bandeko nanga so zambala no ya liboso ozolanda biso en tout cas au s'abonner au commenter et aux amalamu mingi. To tia ba j'aime et kosala bien. To aimer vidéo s'il vous plaît la famille. Bandeko mwana mwasi oyo akei pe ba sombi pe valise ya munene ba video eza mwana tia ba video eza te tozo banga ba copyright. Asombi valise ya munene bandeko na ngai. Akei na ndako na banga zwi bilamba nyonso o ayaki nango a charger na valise o mususu. Azwi valise wana comme amonaki eloko mabe azwi atiki yango isolongo ka bongo na ndako. Bandeko ata yo moko omoni eloko mabe na kati ya valise na yo. Eloko o yo te muto tiango omoni eloko moko ya mystique. Est-ce que yango ekotinda obwaka valise osomba valise mususu? Est-ce que eloko wana eboti kobota yango moko? Ce que ça makamba spiritualité, est-ce que tant yo changer valise ndengo changer valise bongo ndeli ko lakisa ke makambu nyonso bien makambu nyonso sili? Bandeko il faut zakana discernement. Tango zana poto ozo kita kin bakitaka ngulu te kita Afrique. Bakitaka ngulu te ke na kenda Afrique na zongela ba master nanga kala na kenda Afrique batu ba mona nga ba sentir nga bandeko. Mboke beba monde beba. Afrique obotika kala ezali sous bongo te. Partout et c'est beba nango tolo baka lelo Afrique mais même na poto partout et si et beba. Moi na mwasi oyo a changé valise, a vu valise ana mususu atika yebisi camarade na moni eloko mobo ya mabe na valise nanga na comprendre te na moni eloko moko loka bakanga ngo ba mazita ba chuba ngo batonga esalinga nzoto moko banga camarade na bi comment moni eloko aboye na valise to kende prière. Ya lobité comme naza na concert nanga samedi na beta na nous concert comme ça dimanche o memanga na église na bino bandeko to landa camarade na lobité ma chérie to ke nanu église na kutanisa yo na prophète na biso après tango bokuta na pai bon kuna na ngola babenga ba pai tango okuta na pai na biso après bo sololi asambeli po na yo alokoke kobeta concert na yo ya lobité. Tokomi déjà pourquoi na obongsa concert pour na lobby samedi na bongsa concert na bongsa voix na yeba ni na kolata talaka batu ba na concert et après dimanche nango na tongo to kende église camarade par lobby OK problème ezate bandeko na ngai mwana mwasi oyo balamuki kaka na tongo do ba 3 heures. Mutu e commence à les passer. Mutu e commence à les passer. Azo mo loka bazo chube ba biloko na mutu. Kaka ndenga monaki eloko wana na kati ya valise na ye ba chubaki yango batonga. Mwana mwasi akomi komona mutu ezobeta. Mutu ezobeta nga boye ndenge nini. Mutu akomo yoka ba malaise, akomo yoka lokwa ba kangie na kati ya eloko moko ba akomo yoka étouffement. Akendaki po na malade ya papa. Akomi jeudi. Vendredi ake kosomba sac, ake kosomba valise. Samedi na 3h makambo ekomelie. Na papa ngo akendaki po ameme na hôpital, atikali pe komema papa ngo na hôpital te. Bandeko. Mwana mwasi oyo vers 3h mutu ebandi ko baluka mutu ebandi ko beta mutu e comme le quoi mutu abandi liboma. Abandi kolela na butu wana bakate suki basala nini azokoka te azoyoka étouffement bopesanga mai namela mai étouffement total basalaka baje na vite otiki mwana na yo otiki bebe na yo otiki mobali na yo bomo eza pasi
lelo bata mitema mabe bakoma oboma batu kaka boye. Bata lokolo kilo mitema mabe ya zozwa te motema mabe. Lelo tokoma ba binemi même na ba famille na biso kaleza ki famille eza sacré. Ozo mona ta boza muna mutu famille élargie mais boza ka bien. Mais na moi lelo koma ka famille eza ka obobota mini ndeko okutu bobota mini azo loka yo. Ndeko okutu bobota mini azo luka boma yo. Na moi lelo muta koma confiance na ye moko. Tokoma ka kobanga banga na monda lelo zana ba parents ozana ba leki na ba yaya mozo banga bango zo mwa loko za yo moko. Monda lelo koma mabe bandeko nanga. Il faut zaka na ba discernement na makao mususu. Il faut ko yeba ka ko discerner likambu. Tango moni deje loko mwa mabe na valise oyo yo otiete. Luka ko yeba euti wapi suks nango eza nini. Na place obwaka ngo tumbango bondeli otumbiango. Bandeko na ngai mwana mwaso abandiko baluka vertige tata mwasi na bango aye ko benga bato a quartier. Babengi bata quartier ba jeune na quartier ba ye wana ba ye bele wana ba memi ye batie na mutuka bake na ye hôpital. Ba komi na hôpital ba mi simbeli ye atako simba te na hôpital ke o munganga ya apesa ye kisi apesa ye nini apesa ye traitement ba pesi mwana mwaso ata traitement te. Ba komi ne kak nako koma ba okoma na hôpital ba ke na réception munganga zo ya asimba ka ba isi ba mutu boye na ya za deje bembe. Bandeko bo tala niveau. Tala niveau. Moi so awuti musika na poto ake nini ake Afrique po asunga papa na ena maladi ake Afrique pa tala papa na ye tala liwa moi so ndenga kufeli kindoki boyoki liwa moi so ndenga kufeli pesi somo kindoki somo bandeko nanga. Papa na ye tikali na shoka makasi na motema mwana ye ko sunganga na maladi. Mwana ake sunga papa na ye na maladi. Papa okutu ye akendaki akuti na maladi papa akufite. Me mwana ke ko kufa. Aye ko sunga papa na ye. Liko nango azapeka ye moko. Douleur o papa na tikali nango. Mobile na poto yo kaka babengi ye mwasi na wa kufi. Ah, quelle douleur. Mwasi ake kosunga papa na ye. Mwasi akufa tikilanga na mwana bebe. Liwa moko ye kaka aboye pou mwana mwasi wa kufi na concert. O abongisa ki concert po beta. Donc ake Angola jeudi akufi samedi na Tongo. Batiki ata mwana mwasi wa sala ta une semaine a pamba te. Batikele ta mwana mwasi otante. Mwana mwasi aye kokufa. Bandeko nanga ba histoire mususu epesaka biso leçon. Ba famille tobotami na bango eza malamu te. Tozaka ba africain. Toza mindele te. Kindoki ya mindele zala koboma te koluka obongisa. Kindoki ya mindele zaka sala avion sala eloko sala boye. Kindoki ya mindele zaka na ba sacrifice lokwa ya ba Kongo ya ba africain te. Tobosa na keloko wana te toza ba africain bandeko nanga. Bato msu bakoma otia bango pression na motema omona ka muta komika kozwa pression na motema nakende nanga nakende pa na biso nakende kota bandeko nanga nakende à l'occasion ka ya pamba boye bate bele bakufa bongo. Et si ba bongi journaliste ba choda na programme ale bakoma otia motema kaka moto motema komi yo moto. Ndeko na biso lelo atiki libota, atiki mwana na ye ya mukie, atiki mobali na ye, atiki papa o abandaki kozwa soin.
ndeko o aza moko o amonisa mutu na libota o amonisa mutu na famille azaka ye moko tata na ya bota ye moko bandeko na nga akenda poto ko luka akenda poto ko debrier po asalisa libota na ye ndeko bozomona po asalisa papa na ye po asalisa bandeko na ye asalisa famille abanda obunda na miziki na ye ndeko akufi atiki papa na ye na hôpital ake na hôpital kotala mwana na ye ndenge akufi papa azokoka même pas alobi fale nga na kufa na place na yo nga nde na obela yo kosombela nga liwa te papa aleli mwana na ye asombeli liwa mwana kosombeli liwa te fale ya kufa po muto asunga ya aza lisu te Ba-Africain toza kindoki ya mabe ya somo bandeko na nga. Mwana mwasi batie motema moto ka akita ngola. Batie motema moto mwana mwasi atika mwana na ye ba bebisi motema na ye moto po kaka kita ngola akende kokufa. Tantini o bozomona liboso na bino azali su na bomoi te azongisi molimo na ye epai ya nkolo. Mobali na ye tikali na poto na mwana. Na minutu ebembe na ye kundami na ngola atiki papa na ye na pasi na motema. Bandeko nanga oboza na poto lingo kenda Afrique eza mabete tunaka volonta nzamba talisa yo nzela na yo nzamba lakisa wa taliso nzela na yo eza ndenge nini basala ba je na vite basala ka ba je na vite okufa otiki mwana no ya mukie oyeba te mama nini oyo bokola mwana na sima na mwa lelo bana boni babenga bango bandoki après liwa ya mama to ya papa bana combien o bazala même bandoki te mais après liwa ya mama na ya papa babenga ma bandoki eza passe na motema bandeko eza vraiment passe na motema tika nzamba lola a protéger biso tika nzamba lola azala elongo na biso bandeko moni koza na banzela voyage augmenter vie à prière pour Afrique ebeba partout ebeba nango mais Afrique jalousie eza makasi tozo bomana na jalousie bandeko papa musu famille na ye ekotela ki ezalaki ekomaki na jalousie pro max papa musu famille na ye esepelaki te ndenge nini mwana yaka po ya kosunga ye papa musu famille na ye etiaki ye maladi na nzoto po bayebi ke mwana na ye akoka te akoya po mwana ya aya okitisa mutu baya okitisa mutu wa mwana bato epesi pasi bandeko nanga kotala papa mukolo o atikali na lisungi te mwana ye kanda sungaka ye mwana kei papa atikali nani akosunga ye boza sir papa na koumela lisusu na bomoi papa na koumela lisusu na vie bebo atikali wana kokola na ye papa na ye akozwa mwasi mususu mwasi wana kobokola bebe wana bien eza pasi pe mawa bandeko nanga eza vraiment triste lisolo o merci na balandi nyonso merci na bato nyonso o balanda Irsi Botelo ya TV. En tout cas, merci na bino esika bozali toyaka na ba masolo oyo toyaka na ba makambo oyo pour que epesa rabiso leçon ndeko na biso auti kotika biso ndeko na biso a perdre bon moina ye likolo kaka ya kozonga Afrique pona koke kotala papa na ye oyo azali bongo maladi to mona batukute bele bakufela mais bakenda te bazoka mbongo batinda pona koboya ba makambo sus. Alors soko moni koza na projet o lingo voyager lingo sala boye senga volonté ya Nzambe a orienté yo ekozala malamu mingi. Merci na balandi nyonso o balandaka biso kande tolobaka na bino soki eza mbalano ya liboso otombe na chaîne na biso. En tout cas, n'hésitez pas à s'abonner, au commenter, au partager et au sala bien. Bande koto partager ba masolo ndeti ya boye ba sango ndeti ya boye ba nouvelle passe ndeti ya boye to partager
tuka bandeko nanga ekoza malamu ba nouvelle ya boye to partage kango et osala malamu mingi. Alors botia ba j'aime na bino ekosala bien et puis bo s'abonner massivement na chaîne na biso ko s'abonner isa gratuit ko tia j'aime isa gratuit et puis ko appuyer cloche ya notification isa gratuit. Alors merci mingi na batu nyonso o balandaka biso, bisous, bye.